Batobele a perdu. Il veut nous écouter. On est en train de parler de Kofi Olomide avec la famille, avec l'honorable maman Alia, que je respecte beaucoup d'abord. Vous comprenez un peu? Donc, si nous, on est là peut-être dans ton live pour que Toloba, peut-être en français, peut-être en anglais, peut-être en swahili, peut-être en australien, ou puis voilà en italien, pour que Bayo Kake, non, oso parler pour na eloko, pour na star na biso. Parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'elles disent que... Mama kusikirangisha watu sio matatu no fast na ule no fast. Ngeli ya tonga te kusi ete na jo ko tuti mama. Okay, d'accord. Okay. Merci Okay. mama. I will defend you. I will defend you even if in English because everybody in Canada they want to listen to you. They are, I don't know how to tell you because okay, I'll be in contact with you later on. Because people in Canada, they want to listen to you. They want to know what you are talking. They love you so much because you are speaking only Lingala and they don't listen to us. Because other people, they speak French. They say they speak French in their life. And I say, okay, me, I speak Esa Lingala. sinzi mama pa zoyo kango. O bana ngile wana sinja zoyo ka. I don't know. O viens mama zoyo ka. Di distance zoyo ka mama lia. Est-ce que Yeah, sinja yeah, yeah, yeah. I used to speak to this stone. This stone used to speak English very well with distance me. zo didi zoyo ka mama lia na kofu. Yeah, Est-ce yeah. que ngaka zoyo ka Cindy, ngani? no, no, Kana sinzi Cindy. est-ce que zoyo ka ngana sinzi? Est-ce que to zoyo ka yo? Mama, Ah, pardon, Pia oh, vie, you oh, can. le bateau, Okay, les papiers. okay. Listen to me, Mama. Listen to me, Mama. We are for Diddy Stone. This Stone is our kid, is our child. And I'm speaking for America. I'm speaking for Pardon, Canada. I'm maman, speaking for olobaki everywhere deja they balekisi want. lisusu Na le komonopolitique kili susu Maman, parce c'est que pas bolo mais comme il y a ça. non les parce autres qui que n'ont bolo pas encore baki ke parlé, s'il te non plaît, maman. bolo baki ke Merci. non bato mosusu bazoyoka biso te mais je suis Limbisa mama, limbisa. ouais Limbisa ok mama, d'accord limbisa mama, ok y limbisa. a pas de problème Very y a so pas de much, problème mommy. Very so much. mami ok love you so much Love you Mwah. so much, mommy. Ok Hey, bisous yeah bisous, mommy. bisous Yesu. Mama Siama, bonjour, Yaya. Bonjour, Bonjour, Siama. Mama. Nga na ligne juste kaka na pesa vie nanga par rapport na minou. Na yo ki bato ebele na panel, naza d'accord à 50-50, mais na linga quand même na rappeler bato que to bossa na vécu na été esika uta na ndenge akolela. Peut-être que na kokabwana ya papa Kofi na mwasi na ye nde moto eyaki kosala ke azala lot de consolation nde bato mosusu baokanisa, mais tobosana pe te que peut-être azwi nde papa asika. Oui, peut-être bato mosusu bazoloba aza malicieuse, peut-être que bato mosusu bazoloba azosala makambo na nko mpona provocation, mais peut-être pe que mwana bato aza na ye pe sante, sourire na ye ezalaka ya ndenge na ye, et que ntango aosala makambo wana eza vraiment de bon cœur. Wana ekozala mpona minu, mais mpona clôturer eloko na ye nakosepela mingi quand même que ayeba kodistinguer bakomba na ye oyo ye akoprendre part par rapport na famille. Yaya azalaka yaya, c'est vrai naoki bamama mosusu balobi que yaya pe aoki obongisa famille aoki okoma pe mama, mais qu'elle n'oublie pas d'où elle vient, ce qu'elle a vécu et la place qu'elle a aujourd'hui. Connaissant notre spécimen, c'est toujours instable. Il y a lelo, il y a lelo, il y a lobby, et kozala ya lobby. On est zapona mino. Deuxième point, pona mama alia. Noki bato ebele balobi, bon, likama tozongela en mingi te, mais likama mama alia nani kolobela en pensa te, parce que na omona neti que, oui, c'est vrai, par rapport à la sortie médiatique, il y a minou photo lobela likama ya alia, mais likama alia tout de suite lobela en to lemba, en fait, hein. Maman Ali, avec tout le respect que je lui dois, tant à Kotaki à Ponaki Kofi, elle a trouvé des gens à Katz, elle a trouvé des gens derrière elle, elle a trouvé des gens à côté d'elle, elle a trouvé aussi des gens devant elle. Donc, Ayeba qui en connaissance de cause, certes. Makambe Silani, tout ce qui s'est passé après, nous l'avons condamné, Papa Kofi Ango, ben, ça a été humiliant en tant que femme, en tant que maman. Mais na makamnyo, surtout à Kati, oh non, non. Elle a choisi sa posture. Atalaka, nabolamba, nabolia, alobaka na ete. C'est sa position, elle ne changera pas. Les lots, épais grandeur,
epesa moi ora moko boye e tolinga te ex mobile na ebedisaka ye liboma, c'est un fait. Mais likama mama ali ya vraiment tosangisaka yango na nyonso tu te. Donc pour moi, je veux un peu tolongola moi image wana kazalaki victime, azalaki oui peut-être victime soki ayebaki te, azalaki peut-être victime soki abeta yeba calcule mabe, azalaki peut-être victime soki mobile apesi un poignard dans le dos, mais voilà, on assume nos conséquences. Totikara toujours coaché na place moko boye. Donc ça c'est pour la partie d'Alia qui n'a rien à voir avec la partie de Minou. Ok, na mbangu na yebi kwa kutafira. Ok, bana ba commentaire kuna ndomo ba commentaire oza kofifi. Non, na kofifi te. Alors à 100% na kofifi te. Botika na koma na otike la bino. On a ça juste à vie par rapport na maman Alia. Maintenant ce qu'on a ozonge la lika maman Cindy. Lika maman Cindy lokola ya linga ki reconnaissance et que lelo abimi na moi. Il faut koyeba que tant makamnyo surtout ana salemi, elle ne pouvait pas faire deux combats à la fois. Le mari, elle l'avait déjà, mais elle ne pouvait pas faire tous les combats à la fois, tout ce qui est légal, administratif, etc. Fallait à amate. Comme elle voulait que sa carrière est mata, fallait à amate. Donc, elle a été victime. Elle a été victime sans être une victime. Lobby peut-être qu'elle aura le temps. Il y a que ça, ma maman précédente, lobby, à sa maman, faut réunir, mais chaque chose en son temps. Dans la période où il y a Bimaki, moyen à Kota, na Sansonaise à la quitter, peut-être avec les années que ça, les mascots, na ina zong la Didi et puis na clôturé. Pour na vie, na pona Didi, na évité ce batubami rendra compte, il y a des dégâts psychologiques, il y a divorce, séparation, na le monde adulte. Tu comprends? Didi, malheureusement, pour Naïm Aramnio, surtout en j'estime ou je pense bien que Koyaki Nathan Amabe, Nathan Goye Azaol ou carrière, Nathan Goye Azaol m'y poser des questions en tant que jeune fille, en tant que femme. Et na réalité, Oaye, ko prendre part, tant bas parents, Naïm Bakabouani, parce que Batubalobe la Kangote. Bino BTC, elle a découvert un papa aussi, à travers Passia Maman, qu'elle ne connaissait pas. Vous comprenez? Donc, position à Zoana, c'est très compliqué. Pour Lelo, Kofi a bêta l'issoussou et Loko a bêté à travers Minou, en fait. Il ne fait que s'enfoncer. Bon, après, ce qui... Parce que bisoto, l'obaka qui ndete, metoe bimote mamouana par rapport à papa n'a été. Elle a aussi le droit de changer d'avis. Elle a aussi le droit, pétou soutoukape, le 12, à Poni Naea, qui est quand même dans stade. Tout le monde a le droit de se tromper. Tu comprends? Ça, c'est une histoire entre papa na moana. Mais est-il que maintenant, na ina lobaka kana sens a didi to chargé mingité parce que tout ça, Azalara très sensible et elle vraiment elle l'a mal vécu. Même dépression à Salaki. Maman esenga loba vite fait la kitalanga ko. Oh, ça moi mobile photo moi c'est. Biso to alia wa liboso na yo. Lembe sanga pena, lembe sanga vite fait kala kiti. Oh papa. Maman ese. Papa ça papa ça lembe sanga e. Na senga permission te papa. OK, sengelanga. Maman aloba ba maman. Adzela nani biso to loba. Ye aye kaka la mingi. Ye kalsiko, azela. OK, ça va, c'est bon. Maman loba kasi. Wakande. Maman Josie. Maman oui. Bonjour tout le monde sur le panel. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les gens mélangent les choses. Il y a eu un événement sur le réseau. On a vu Papa Kofi qui est venu tendre la main. Si je sais pas s'il faut dire ça, tendre la main ou l'ironie ou je sais pas. À chaque fois, ce monsieur fait toujours ça. Quand il a des grands concerts et quand il fait ses bêtises, dernièrement, il a eu à faire ses bêtises. Je sais pas, pour camoufler tout ça là, on envoie Minou. Et Minou qui monte au créneau. Donc, leur réseau de Minou, Kofi, non. Il y a tout le monde qui a compris ce système de Kofi là. Kofi, il n'est pas bon autant que père. Kofi a humilié sa fille. Là, on ne met pas Maman Alia. Pourquoi il vient dire que si, elle a cocopé sa permission? Mon œil. Ces enfants-là, ils ont la majorité. Ils ont 18 ans plus. Lui, qu'est-ce qui lui manque?
de chercher ses enfants en aparté. Pourquoi à chaque fois il vient sur les réseaux sociaux? Et vous trouvez ça normal? Parce qu'il est star, excuse, point d'interrogation, il vient mettre toujours sa vie de famille dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un papa. Mais qu'est-ce qui fait que Kofi ne puisse plus s'entendre avec Didi? C'est son comportement. Ben, s'il se dit que, bon, aujourd'hui, je prends ma veste de papa, je m'en vais chercher mes enfants. Vous croyez que Kofi ne sait pas là où vit Didi? Kofi ne suit pas la vie de ses enfants? Pourquoi il vient tout le temps sur les réseaux sociaux? Pour venir faire quoi? Dire quoi? On l'a toujours reproché ça, mais il fait toujours pareil. Donc pour moi, je dis qu'il vient faire son baise. Il aime ça, ce monsieur-là. Didi. Aki mame yengati. Hein? Baki kopesa ye, bako benga ye papa te. Il a tout maintenant. Il a eu une femme qu'il appelle papa, bébé, chéri, maman, maman, minou. Mais il veut encore quoi? Faut laisser ses enfants là tranquille s'il veut ses enfants. Il n'a qu'à aller en aparté. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Franchement, honte à lui, Kofi. Il fait que ça, il se fatigue pas. Quand est-ce qu'il va se fatiguer? Dernièrement, il est allé faire son cinéma pour Fali. Un haineux. Il n'arrive pas à comprendre qu'il a pris de l'âge. Il doit prendre du recul. Il doit changer. Mais il ne change pas. Et puis, on est là à venir dire Maman Ali a fait Atikaka. Maman Ali a fait Asalaba. Ali n'a rien à voir. Ali a l'homme na Kofi lamba Ali a salaba mariage biloko surtout a kansaki Ali a kobima. Ali a bimité. Donc na ba oyaka kotina ba minute et puis minute toi t'es kiloté toi. Hein? Une fille qui cherche sa mère, tu viens chercher ta mère, reprocher ta mère qu'elle puisse libérer tes frères et sœurs, venir au concert de ton père. Tu trouves ça normal dans les réseaux sociaux? Si tu es une fille vraiment intellectuelle qui réfléchit, tu n'allais pas venir sur les réseaux. Donc tu es venu sur les réseaux pour faire passer Maman Ali à de mauvaises. Mais oh, écoute, hein, la musique là, on en a assez. On a toujours écouté ça. Mais elle est mauvaise, Maman Lia. Non. Par rapport à quoi elle est mauvaise? Didier est grande. Didier est grande de réfléchir ou d'aller au concert de son père. Est-ce que Ali a âge? Ali a peut encore avoir l'autorité sur Didier? Bah arrêtez. Vous jouez à quoi là? À chaque fois vous venez cogner sur cette femme là. Il y a quoi? Vous avez fait votre choix quoi? Ça vous suffit pas? Hein? Vous nous avez présenté Madame Kofi là. Tout le monde ne parle plus. On sait qu'il y a une dame qui est là maintenant, qui est mariée officiellement. Pourquoi Maman Abana, Soki, Akoki, Kotika, toujours. Mais quand est-ce que ça va finir? Dites à votre leader, je sais pas, la grande musique. Moi j'étais Kofifi là, il y aura Bobilano surtout, mais là il y aura Raël Soussouté. Côté familial, il est tellement zéro. Bon, je descends, merci. Merci Maman Essé. Na Sundi Sanga. Merci maman. Merci. Maman Essé, pardon, mouté me vimbina le barala kita. Pardon. Pas poser place là, hein. Limbisanga ya na umelate ya na ngai, na umelate. Boyebi bino basi vous comprenez pas. Seule chose l'homme aime, c'est son respect. Mobali ceux qui ont respecté été, ceux qui ont humilié Mobali. Yeba que non, Mobali atika la rancune, ya libela. Mobali n'a encore ça yote ça respect. Aujourd'hui, vous parlez que Kofi est mauvais. Mais Kofi n'est pas mauvais. Kofi Bazoa Bilamba na ba en plein Paris, une star ya Congo, ya Nene, Bilamba en plein Paris. Deuxièmement, attendez. Deuxièmement, vous voyez bien que basi oyo ba travailler ça, moi si vous kaboni na Mobali, basi ba travailler ça, bana na bango cerveau ba na papa na bango. Kofi passe à la télé, dit toujours que dit distance c'est mon enfant, dit distance c'est ma fille, tout ça. Il dit ça. Kofi son souhait dans cette affaire. Kofi a son Wakanda parce qu'il fait tout l'effort d'avoir ses enfants. Ce qui montre que non, Kofi a l'amour à ses enfants. Mais il y a un blocage qui est là. C'est pas Cindy. Il y a un blocage qui est là. Kofi fait l'effort d'avoir ses enfants. À son cas, à ça paniquer, à ça stresser pour la bananaye. Il fait tout. Alors, le TV, alors ça, la caprice à papa,
à ça la jalousie parce qu'il veut ses enfants. Mais il y a un blocage qui est là. Le blocage est que maman Lia a un mauvais cœur, mauvais fond. Maman Lia, azolinga, alata, zoua ya Cindy. Maman Lia a un mauvais fond. Oui. Nandeli. Ok. Maman Lia a un mauvais fond. Pourquoi? Et ça a deux volets. Deux volets. So maman Lia était sage, était azali na fond ya mabete, alinga ki atika bana bakenda batala kofi bazana kofi. Maman Lia peut décider, c'est sa maman. Si maman Lia aujourd'hui, so maman Lia et bon James. Papa langai, aza majeur. Et bon James. Puis aza majeur. Et bon James. Minou comprend, Minou aza mukolo azomona qui sont les ennemis de son père. Aza mona mwasi bana basi balingaka. Pourquoi ça se semble à ça maman Lia vidéo? Tala asali semblant te alobi vérité. Comment ça se semble ya osable pour maman Lia pourquoi? Maman ese na makambu oyo le mutaza mabe maman Lia. Maman Lia pour asali frère maman Lia ani makuzoba ya kofina ya Cindy. Libala déjà kufa. Libala kabwana. Libala déjà kufa. So libala kufa yaya. Azo kokate kofia tika ya azo kwa libala. Est-ce que ya boneli kofi bazongana? Yebi na coulisse. Te. Plus ma oza na mito mo oza na miso. Yaya. Mama Lia azolinga Cindy alongwa na game. Azolinga Cindy. Nous asa ki vidéo. Yaya. To moni kofa sa ki émission sengi bana. Siko mama oba olinga kofi wana bazongana. Papa nini aolinga bana na eba finga kendenge nani didistant finga kofi. Pour nini tant de distance aloba mabe kofa finga ka kofi asala ka tibilo bolobaka te. Non kasi kofi. Afinga Ezama ouais. Bino bolingi modèle. Bino bolingi papa amikitisa na mwana mais mwana azoba valaka papa te. Non bana. Soki afinga vie rambo na compte na poster na kozo. Mais tala ba vidéo nyonso asalaka mon père sortait avec mes amis tala ba vidéo asalaka non. Azala na respect papa na ye. Azala na respect ya papa na ye. Azala na respect papa na ye. C'est que nous on veut de Didi. Didi c'est l'enfant de Kofi. Non, vous voulez rester à Véramo par rapport à Didi. Afinga e place nini? Tala ba vidéo, tu ta vidéo ya nini te? Ya nini te? Bino bozana bino équipe Mama Nani, Mama Lia. Non. Pardon. Non. Vous équipe Mama Lia. Pardon. Question Kofi c'est un homme, Kofi c'est papa, Kofi c'est papa za. S'il vous plaît, non papa s'il vous plaît. Ouais. Camarade na yo, ayaka na ndako, akataka suki et pas bana na yo. Hein? So camarade on a alal na mwasi na yo. Bacho libanda, atana ndako na mwasi na yo. O réaction les années. Nani, na ye na mwasi na bwaki bango. Camarade na yo, akataka ba no suki na ndako. Alali mwasi na yo. Bacho libanda, camarade tseli papa ya ndako na bana na ndako yo o linganeti. Malia na Kofi déjà silaka kala avant Cindy. Malia. Pardon. Malia. Non, papa, ça le bien bien. Yoka. Maïse, yoka rapiba loba na biso to loba no mamto vivra. Malia banda fanda na poto. Bazalaka place Moroté. La fille la Cindy endurci avec Kofi hein. Maman Salina Kofi beta paligi na Kofi, elle mérite plus que ça. Hein. Elle mérite non pas bana. Bon on a Kofi en nani. Hein? Nanya fingi Bokoma na lezi ya Kofi ozo bilamba ne obwa ngo libanda kusa. Amona muke Kofi. Ah non. Maman Lia mérite ce qu'elle mérite. Ah, ce qui bon fin appelle Cindy. Ce qui Cindy m'a respecté, il faut respecter maman Lia. D'accord. Donc on appelle au fin à Cindy oui, parce que faut d'abord on va finir à maman Lia. Cindy elle est qui Cindy? Azana ni boy mo papa. Tato a mal à la tête. Cindy elle est qui Cindy? Raisonnement zéro. Zéro. Oui, bah respecter Cindy. Elle est qui Cindy? Aïe kuna bomo kasa bato azana. Oui, ça batato baboma abasi. Batato tozo boya ou baboma abasi. Oh.
manipulateur, bonjour. pervers narcissique. N'importe Mais c'est là le bas. Oui, maman. Bonjour maman. En fait, je voulais juste donner un message à Didi. Didi, au fait, je comprends ton père. Aza vraiment Mutambuzo, bah, mais il a vraiment envie que vous réglez les choses, mais il ne sait pas comment faire, Didi. otoakusenga minu soki mama ali afinga misemeno nde nakopupa mama abino oregrete na sina laki mama na matina miniature je te promets basi yaka division na mama ali nde nakotia mama logodi na miniature okolapa walai yo ese Ali a mérite ce qu'elle mérite. non Elle mérite ce qu'elle mérite. papa Ali aza mutema mabe abebisi bana. Okosi, kita, okosi, bandoki. Kita. osina respa sinzi mama neza koba Et c'est qui ça, papa, wana kende, kalonga. Maman, c'est... Donc, je voulais juste dire à Didi, attends au Kendete, je pense que son père a besoin de son soutien quand même, parce que ça reste son père. Peu importe ce qu'on peut dire, papa n'a pas besoin de soutien na makambo na ye tobo ite maman, c'est piquer na père na ye. Toyinga Kofi a utilisé division il faut vite faire ça. Si, mais on connaît tous le comportement de Kofi, c'est ça. On ne peut pas attiser la haine, en fait. Bravo, Kofi. Fais comme tu veux. Manipuler, utiliser bateau. C'est ça, en fait. Mais non, pas du tout. Du coup, moi, pour moi, Asalata message sur la toile, Asa soutient papa Naï, au fait. Il pleure de ses enfants. Il sait pas quoi faire. Cassité, maman, c'est sa fille. On va faire comment? On connaît quand même Didi par rapport à Kofi. Donc, moi, je pense qu'elle peut quand même faire quelque chose pour son père. Ayo que la papa Naïmawa, c'est son père. Asalata message sur les médias, voilà quoi, un petit soutien à son père. Ça lui enlèvera rien. Elle restera Didi. Donc, c'est ça ma tu as posé avantage à Cindy. Avantage à Cindy, ça reste son père. Il est quoi l'orchestre? S'il vous plaît, 2 minutes. Tata Essay, suite, s'il vous plaît, 2 minutes. Je suis montée simplement pour vous dire, hein, quand vous parlez, faites attention au chrono. Vous avez tous 5 minutes. Hein. Après, ça descend automatiquement. Donc, regardez votre chrono, prenez votre temps. Si oui, de toute façon, moi, je finis avant le chrono, donc c'est juste ce que j'avais à dire. Non, c'est pas pour toi personnellement, c'est pour tout le monde. Donc, maman, c'est aux raison, hein. Mais Acha Piken n'a pas pâté. Je pense que le vieux, il a envie d'arranger, mais au cocaté. Là, encore, Minou vient d'attiser les problèmes. Donc, moi, je pense que pour calmer tout ça, Didia Salele a un message à soutien vite mais Cindy a l'angoissé parce que voilà, moi c'est à papa. Tu vois, maman, et c'est moi, ça a un message à soutien pour son père Didi et pitié, voilà, c'est ton père. Et au tu resteras au Lomidé. Un petit message d'amour. C'est ton père, voilà, ça va rien t'enlever, tu resteras Didi, on t'aimera toujours, et puis voilà. Maman, c'est bye bye. Nella, bonjour. Oui, bonjour maman et c'est bonjour tout le monde. Bonjour maman. Oui, na message moko na pour merci nondo matinga na panel na yo na landa ko mais eza première fois na ngana mata. So na mati zaka ki na message moko pour na Didi. Ngana ebi Didi te tout le monde a kika na réseau biso surtout ebi za mona Kofi. Mais dimanche passé, il y a le 14 juin, na sali rêve moko na loti Kofi azaki on dit un événement concert TMS ezaki le quoi mon manifestation mon boye mais Didi azalaki wana et arrivé que Didi akufi asali soki crise soki nina et acontecé wana akufi tango akufi batu baye tellement belé batu baye belé bandi ko to batu nyonso bandi ko akize Kofi oui batu tu bandi ko akize Kofi abomisi Didi tona surtout ki bwena na pongi na bi nzambe nga na ebi Kofi kaza star nga na musika bo pe ba musika Didi na ebi ete to mona ki kana réseau
message oyo nakopasa yango ndenge nini. Donc nazalaki vraiment komitungisama nango makasi. Et puis toye komona video oyo Mino asali ndenge Kofi atindi abenga badidi bazala na concert na ye. Po na nga namoni yango eza bien te mama ali a protéger bana ye kokufa eza na ndenge ebele. Mutu akokufa kaka te boye didi akufi bon. Eza pe na likambo ekoki koyela ye soit ye te soit bandeko na ye. Mama ali a protéger bana ye et puis message nange ezali kaka wana juste ka yango wana nde na ndenge naloba. Merci vraiment. Tokolia ndalia. Mama ese naloba. Allô? Allô, Mama ese? Mama Africa. Na yoki sikoyo. Contribution nanga nangi naloba sikoyo nasilisaki te mamo kabasele na se. Papa na biso Kofi ata tolobi tokiti tomati Kofi aza malin o baloba mayele ya mabe, il est comme ça. Donc ye azalaka alinga ko jeter ba faute na baninga ye azwa neti ba raison. Biloko nyonso tu o yazo sala ti Mino aleka pona ka ko pakola ali ya busoto yende aza na faute mukile mona ki ali yande aza mwasi mabe azokanga bana. Mais problème babomarango na source. Kofi ayebi source nini o ye fa banda. Et puis batu nyonso to bazokotela ye kati kaka mwana kende ezaka ndenge wana te biso nyonso pe toza na ba famille tango o parent atamboli mabe et tant que parent ndenge pe Bible elobi ba parent basala makambo pona kotuka bana te c'est biblique. Eza te ke soki naza parent il faut na sala o mutema na nge lingi il faut na blesser bana ndenge na lingi non eza pe permis te même na loi même na nzambe eza permis te. Papa na biso Kofi to lingaka o mingi. Et bon Kofi aza blessé teko? Papa na sola na ese na sola na yote. Bino boza pervers narcissique papa po bazo boma basi Nicolas eza bino. Et arrête. Toza na kande ya ba papa basi bazo kufa mikolo boza ba ja ba papa ba irresponsable. Ya roboa bilamba ne libanda na Paris, ya roboa bilamba na Paris, ya roboa bilamba na Paris, star mune boa bilamba na Paris. Ya papa irresponsable, papa irresponsable. Ayebi pasi ya famille akoloba biloko azoloba. Likamuni yango yo ningo mona ndio yo ne papa ko bwaka ba valise ali. Ya oza pervers narcissique. Oza manipulateur yo tata o. Et puis ça kotali pe Kofi yango ayebi yo te. Ndengo oza na Kofi ayebi yo te. Et puis oza faux fan. Biso ba vrai fan ya Kofi tolingi kimia tolingi bobisa na bana na ye. Yene papa gwepa apo ayaka koloba lobebela ya okondane. Et puis tolingi abongisa na bana na ye na procédure normale ndenge parent nyonso soki asali mabe ayebi procédure nini akosala. Mama etali biso te to na Minu na biso. Bano bakei etali biso te to na sindi to na papa naza na faire na yo te irresponsable. Et puis bana mama li ape bana tina na yo poyo na yo papa gwepa. Oza manipulateur. Oza tana mwasi na ndaku te. Bana ba besoin te. Bana ba yonde oza papa mo mal éduqué. Tu es mal éduqué toi. Tu es mal éduqué. Tu n'es pas éduqué toi. Et puis je pense même pas que tu as été au banc de l'école toi. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as pas un niveau. Si Kofi kutu me yes sindi mutabimisa bilora mama li anandaku mais yo zo loba bebe bando vanda kuna pourquoi ni mama eso kitsa no tato oza même pas na niveau mobali o ekenda classe o eza na niveau intellectuel abo raisonner de la sorte te yam na ba fatire yo mo ba fatire ba bien terre ba irresponsable que tu es. Ba papa tozo banir ya pamba na communauté na biso ba gigolo ba irresponsable ba pervers narcissique mama li asalioni mama li ya mwasi nyonso to olinga te ba tromper na kati ndaku na eli bala mutu nyonso aza na droit ya respect mobali ya respectaka mwasi c'est automatique mwasi pe ako respecter ye
Mais non. Donc Faut papa na arrêter biso papa. Kofi Arrêtez kuzoba kolanda na yo. bazoba oyo te oyo bazoko induire yo na erreur biso bandeko na yo bafani na oyo tolingaka yo tolingi kimia age epusani sala démarche oyo papa asalaka na bana na ye luka bana na yo en coulisse bobongisa en coulisse alia akokitsaka motema aza na famille yo yebi banani oyo yo kocontacte mpo ke bobongisa à l'amiable baza bana na yo bakotikala bana na yo. Mais procédure ozoya nango na média, ce n'est pas kitoko, eza kitoko te. Ozo continuer ko fingisa ali na bana na ye. Papa na biso avec beaucoup de respect, luka solution nini o yo ko sala, o valoriser pe moi siwana, o yo o dévaloriser ki na misu ya batu. Ce n'est pas gentil, eza kitoko te. Tala skonde ba tata o ba irresponsable, bazo diembela na simana parce que eza leur vie, ya ko mankaka basi, ya ko respectaka basi te. Bazo mona ko yo komi modèle na bango. Ce n'est pas gentil ça. Merci, Maman Africa. Merci, Yaya. Maman l'a dit bonjour, Yaya. Maman, Foua Miko. Bonjour maman et c'est bonjour tout le panel. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Bon, en fait, nga ese na kota na vie ya couple ya Kofite ou bien vie ya couple ya maman Ali Ate. Na roloba plus au niveau ya bana, hein, parce que nga pe nazala na situation lokola Didi et je pense que je suis quand même assez bien placée pour na conseiller Didi. Omoni tozaka na papa moko na vie. Ogo kozala maman Bokos, est-ce que Boko quand un micro s'il vous plaît, ça fait un bruit de fond. Maman Bokos. Maman ou papa, je sais pas, Bokos. Il y a vraiment un bruit de front. Merci. Bon, parce qu'on a juste un papa. Omoni Kofi a comme il a 70 ans, Azana ba erreur naye. Il a ses erreurs à lui. Et c'est que j'ai remarqué dans la communauté Nabiso, to mélangeaka beaucoup vie à couple na bolingo ya bana. En fait, parce que n'a remarqué par rapport à Bamindele, biso bata mwindu, lorsque papa na maman ba séparé, omoni problème ya couple et comme il peut problème ya bana. Il faut qu'on puisse savoir, photoye bako kabola. Oyo papa na maman va vivre, ça ne regarde pas les enfants en fait. Et ba parents belé ya ba africain, ya ba immigrant, lorsque ba kabwani, au moins un problème na bango et comme il ya bana. Alors arrêtons de faire ça. Par rapport à ba mindele par exemple, so ba séparé, au moni que oui, bazana ba problème na bango, mais ça n'empêche pas que papa azoya kota la bana ou bien maman azoya kota la bana. Tu vois? On mélange beaucoup de choses dans les vies de couple, chez nous les Africains. Omoni. Alors moi je dirais à Didi, tu as juste un père. Ozaka na papa moko, eza Kofi Olomide, eza papa mususute. Papa na komi mukolo. Omoni. Je sais que tu as souffert avec ta mère et tout, mais laisse ça derrière toi et pardonne ton père. Ça va vraiment t'aider plus tard beaucoup dans la vie. Beaucoup dans beaucoup de choses. Oza mukolo, dans quelques années peut-être, qui sait. Tu vas peut-être te marier, on ne sait pas. Alors, va vers ton père, parce que je pense que c'est que ton père fait, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre vie privée, peut-être à Mekaki, Kobongisana privé et fonctionnalité, a envoyé grande sœur Nayo. Tu vois, parce que la grande sœur aussi, c'est comme une mère, en fait. Tu vois, si ton père a essayé d'arranger dans le privé et qu'il n'arrive pas à communiquer avec toi, le seul moyen peut-être qu'il a trouvé, c'est les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Oyo, Oitulisaka, pour faire de la publicité, pour te faire voir et tout ça. Alors, il envoie ta grande sœur pour que ta grande sœur puisse te demander. Et c'est pas la première fois que ta grande sœur a yé na ba réseaux sociaux pour sengayo, bo sangana, pour na papa na bino. N'attends pas, parce que biso o tozo loba, toi na ba famille na biso. Omoni, toi na ba papa na biso, ba misu ba papa na bango ba na bon moye tout. N'attends pas que papa na kufa, kaka bato yo, bazo encourager yo. Eza kaka bato yo, bako tia o misapi. Bakolobo moni Didi, papa nazalaki na bon moye, tu étais où et tu kolanda batouté. Suis ton cœur. Si ton cœur te dit de pardonner à ton père, fais-le. Ne regarde pas les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux est courageux l'autre côté. Kaka bato bazo télémission likolo, ezaka bato bako kitisa yo. C'est juste ça j'allais dire, et c'est parce que moi je suis dans la même situation, et aujourd'hui je suis en bon terme avec mon père. Et il y a beaucoup de choses qui se sont beaucoup ouvertes en fait. Et puis par la grâce de Dieu, nana maman oyo, a fungolinga misu. Alobi nanga, problème yangana papa na yo, parce que moi et ma mère, ils ont vécu plus pire que ce que maman Ali a vécu avec Kofi. Mais maman nanga fungolinga misu, alobi,
problème ya yo na papa. Je t'attends pas ici. Nazoyo kaote. Parle, maman, parle. Parle, maman, parle. Omoni. Et par la grâce de Dieu, maman n'a pas eu sagesse, wana afongoli nga miso alobi nanga problème o nga na papa na auto vivre et tali yote. Yo kende vers papa na yo bongi sana papa na yo. Et c'est ça je dirais à Didi. Kota la bata réseaux sociaux parce que bango bana ba famille na bango tozo ya awa tozo intervenir après to kangi ba écran na biso on vit nos vies. C'est juste ça. Merci beaucoup Essie. Merci maman, merci beaucoup. Merci maman. Merci. Attends, mais maman Jackie, font la micro maman Jackie. Maman, Merci. napesi bato nyonso baza mbote nangi na répondre mama oyo auti oleka siko alobi bien nasepeli ndenge apesi bibi conseil oui bien sûr conseil mais ya liboso nangi na souleve Kofi aza na bana combien oyo ya boti Kofi aza na bana ebele mpona nini azotinda minu abenga bana wana mpe mosusu oyo asundola te baya na manifestation wana oyo azosala wana ka Didi Stone soki na opesa Didi Stone conseil na opesa na osima nazwa na opara Kofi aza na bana ebele aboti mpe na basi combien pourquoi alukaka bana wana mosusu te mpo namona mosusu balakisaka soki na Belgique batiaka na bareseau awa oyo soki papa wemba bokolaka mosusu balakisaka soki wapi akoma soki fazer alalaka soki libanda soki ndenge nini ye Kofi azomona bana wana te baza mpe na bilongi na ye ti baza mpe na bilongi na ye pourquoi alukaka bango te mwana kaka ya oyo ya moni kaka ya kitoko ya malamu ndako kozala pembeni eza kaka Didi Stone oui aza mwana na ye fo azala pembeni na ye osali pasi mwana ne yalingaka mingi akoma mosika na ye batia ye mosika mais eza fota mama lia te Didi Stone aza age nini oyo akozwa décision na ye ye moko te ke mama na nga te moto akopekisa nga na boya papa na nga Didi Stone aza mokolo atangi baklasse soki lelo minu azoya alobake nazosenga na mama a permettre na baleki nanga baya na manifestation pourquoi azosenga pe ba mama wana mosusu te ke ba permettre pe bana wana baya ou soit ebisa ye papa ke papa faut permettre pe bana wana mosusu bakenda ya mibali wana mibale na mona na batiaka na ba réseaux sociaux bazaka mutu lokwa ye tata bango baya pe na manifestation wana pourquoi osenga bango te azosenga ka Didi Stone eloko nini bazoluka na sima Didi Stone eloko nini baoluka nini pa Didi Stone pardon après na oloba la Didi Stone aza mokolo ayebi mabe na malamu eza mama na ye te moto akopekisa ye ke kokende pa papa na yo te kolinga bolinga papa ya bino te Didi Stone ayebi ke Kofi Olomide nde papa na ye abotie propre papa na ye mpenza biologique eza Kofi Olomide ayebi yango mais soki Didi Stone aza na bareserve na ye place ke déjà napesa minu réponse Didi Stone aoya te parce que yo na Cindy bokoma dio ntango bosala bamanifestation wana bokokangama bino mibale bozala esika moko siko para Didi Stone ezala wapi mpo Didi Stone na Cindy deja ebelaka te boyo ebenga Didi Stone aya parce que Cindy ozala wana Didi Stone place ne ezala wapi place ne ezala wapi déjà Didi Stone aoya te longola déjà wana soki Cindy akozala te tamie mais soki Cindy akozala po eza impossible Cindy azala te Cindy akolinga azala parce que ye mama talana aolinga azala wana bamona ye na makambo nyonso to Kofi abando sala na babise na makambo nyonso bando simba na nzoto Didi Stone azala na alors que Didi Stone azoka pasi ya mama na ye totala nanu biso moko minu vanda kimia pardon soki singa motema na bamessage maese na kati poso na continue na yo oloba mabepa merci. Commentation mutu te mpona kokata bokosuka mabe. Oui, c'est bonjour, bonjour tout le Bonjour monde. maman, bonjour. Ah, au fait, Ngana Likambo Oyo, c'est regrettable d'abord, premièrement. Dans le tapina na ba détail te parce que naebi famille. Quand je dis naebi famille. Kofi et l'on enseigne t'es un père, t'es un grand-père, respecte-toi. C'est pas la procédure Oyo, au koki, qu'on s'arrange na ba na yo. Oyebi place ba no bazalaka, oyebi comment les atteindre, ce qu'on dit au Luki Didi Stone place à Zalaka, au Télémi Liboso nae, je ne pense pas que Didi Stone va te rejeter. Alors arrête ça. Botika makambo bosala wana parce que bino quand vous soyez commis dans le besoin, wana nde oki po sabana. Mais quand tu n'es pas dans le besoin, tu n'as pas besoin des enfants. Alors arrête cette comédie-là. C'est bon.
mutu nyonso na réseaux sociaux basi ba comprendre déjà j'ai na yo. Au fait il faut aussi il faut savoir aussi Didi Son maman na ye ba yebi le joueur et son jeu au fait. Donc ba yebi Kofi koleka biso nyonso. Ouais. Muta yebi Kofi lokwa Didi Son na Alia Azati. Bien sûr. Donc, moi, je respecte mon pao, je respecte maman Lia. Donc, Kofi, si tu as besoin de tes enfants, va le voir. T'aider, oyebi place nyonso. Donc, ezana muto ayebi emploi du temps ya ba na eloko a Kofi Azate. Va voir tes enfants, parle avec eux. Tuna bango eloko balingi, ofingaki maman bango publiquement, tu as humilié leur maman publiquement. Retourne sur les réseaux sociaux. Demande à leur maman pardon. Senga maman na bango pardon na ba humiliation nyonso oyo au salier na réseaux sociaux. Point barre. C'est seulement ça que eko kitabana na mutema ke bobongisi. Donc arrête de faire ces conneries de ba cinéma wana nyonso. Tolembi papa. Okomi déjà mukolo, respecte-toi ko qui retraite ko Kofi. Ne fais pas ça, tu fais la honte à tes enfants. Didier Akoma star. Hein? Tala nano évolution à moi na yo. Bon ça la makamba boité, tu fais la honte. Bah problème ma famille ça se règle pas aux réseaux sociaux. Hein? Va voir tes enfants. Sola bana o naza sûreté que soko monani na bana yo et que bana ba rejeter yo. Arrête ça et moins encore que kotinda nanité. Kotinda ka minuté. Kotinda ka minuté parce que minou a le quoi bête noire na bana. Mino a humilié maman Alia. Pourquoi l'envoyer encore et l'appeler encore maman? Tu joues à quoi au fait? Il faut arrêter un moment, il faut arrêter au fait. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, calme tes ardeurs. Va voir tes enfants, parle avec tes enfants. Yoka bango eloko nini bango balingi et puis c'est tout. Hein papa? Vous êtes quand même star à mounene à mboka na biso. Hein papa? Oh, et c'est merci beaucoup. Merci beaucoup, Soukama. Beaucoup Souka. Merci, Yaya. Très bien parlé. Beka. Et c'est bonjour. Bonjour, Bonjour, Yaya. Bonjour, bonjour na bandeko nyonso bazoyoka biso. En fait, apparemment, nyonso bandeko basi balobi lobi na bango. Dans tout ça, nga na loba yango, le problème c'est Kofi. Ouais. Le problème eza na kaka papa na bango, c'est Kofi nde asalaka makambo mabe. Kofi nde asalaka makambo mabe. Et puis tala moment oye alinga luka réconciliation na bana na ye. Moment oye alinga beta concert a munene. Yango moment ye amoni aluka réconciliation ya ye na bana na ye. Pendant kaza papa aza na babento nyonso po abongisa na bana na ye. Ali a continuer kokanga bana wana te ti na suka bana wana ali a continuer kokanga ba. A continuer kokanga bango te. Puisque makila eza na bana wana eza makila ya Kofi. Donc c'est-à-dire Kofi a kokine koleka na ba panel te aleka na banzelo ya lekaka. Akangi Meko. Bonjour Mayakas. Akangi Meko. Azonge. Akiti. Oh là là. Noko Congo, bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Franchement, koyoka basi bazoloba boyezo salangai pasi. Okay. Pwana nini makambo ya bamibali batata bolinga bokotsa bana. Mais ça fait honte. Natunia, yango bino bobimana Kofi. Famille a bato côté au lieu bo sangisa bana bozomo na Kofi mabe. Attends, Kofi ça ndoko na bino? Ou bien Ali azali tata mos na bino? Mais nazo comprendre nyango bana belé, nyango bana papa ba telengana. Tala ninge bana papa ba telengana namta kosa Amazon. Mama oyo go baby sa makambo lia. Comment nani moswana? Cindy? Non, moi si oyo kota lia qui se confier la makambo tangi bandaki la dame là la azat traiteur comment ça s'appelle? Comment kuna ndeni? Mais non, nazokende pas ne film parce que vous voyez ma soeur, au moni biso, au moni histoire ya Kofi na banane, c'était pareil. Papa na biso na mbongo bando le Na boki na se. Franchement, bino timali ya boki papa ba tunase. Timi Didi.
Donc so aza mama ali ya fa modo tu bolongwa ke. Donc so mama ali ekoti awa ba modo tu bolongwe. Makambo papu na changer ba modo. Makambo ya wata na comp. Donc bino timi mama ali ya bozo diriger panel na c'est ça timi mama ali ya. Tala na mona nala aza ba fan sans podium. Mama ali aza ba fan sans podium. Mama ali aza la diva, femme de foi. Mama ali aza ba fan sans podium. Non na mona te. Asa l'émission te. Asa na compte TikTok te. Ce qui moi na ya posté te 3 ans, tout le monde a répété 3 ans. Donc l'idée de punir sur maman ba on t'a pas 50 ans de distone. Ça va punir bisto maman ali a été. Et ça a 50 ans tout le monde a été. Donc maman na mokile linga ye na monate. Ba défendre kaye ça na yebite azna. Mais en fait, je manque de mots. Faut ce que Cindy, o ka ce que somo maman ali, faut ka somo ya lia. Cindy le cœur. Mbote maman, mbote. Mais sœur, au moins les alliés débat. Maman les alliés débat, et les pignats sur ça. Bo ali basi. Botika lobako likauni bati mama di l'histoire likauni. Boza botika loba, botika ya loba. Oh, likamunini na papa bato. En tout cas, team di l'histoire on a team Malia, boza très dangereux hein. Oh, bon tu as beaucoup likamunini. Maman Lia on t'aime beaucoup hein. Tolinga ko mingi. Neti nga penza la queen première dame na linga ko makasi na lelo mabe mama Lia na senga kanza be chaque jour na zo attitude na yo à part réseaux sociaux na vie na nga réel na zo benda attitude so mama Lia so ozuka mobile mususu yebsta li suna poster aussi na oza ta marraine na ya couple mama Lia oza ta marraine eza yo moi ça fallait ti boza mité moi ça fallait Maman Lia. Mbote sœur. O changer mungongo, mbote papa. Ah, tena sozo mungongo teka ngai. Le papa. Botika na lobako. Botika lobako, pardon, s'il vous plaît, avec tout le respect je vous dois. Botika lobako. Papa na biso azaki na mbongo. Mbongo tango bando lekana. Abengisi mama. Abengisi mama, biso net kaka couple ko film dinalia. Biso la kanda bato papa na bino papa como luka biso moi ni kampo pon lo se papa na bino ndoki bato ba conseiller mama makamangana mobali na ngai etali bino te alinga basi mususu abwakisa ngai etali bino te bino ezali papa na bino ma sœur biso tout temps tu wana ko sala ba fier banzela ekangama ki ba sœur basala mombongo bakinde boy oyo tu bafana ko luka malgré oh papa n'a pas salaki maman na biso mais ton papa zalaki tozo mata ba avion tozo voyager mais taka papa bois qui maman bengisi maman et ça laki biso passé mais tant to yaka maman lebi ba pasteur oh papa na nazali ndoki oh butiko kende oh papa na ko lexa bino papa na akosala bino bo akosala bino bo tango to tiki wana to ke to kota papa na biso non to ko vanda to kota la papa na biso makambo eleki tranquille papa quelques années plus tard atiki pe mokili makambo kena tranquille yango biso boni to que no kota kofi atinda minu ya hippodrome tanga abengisaki a souhaité que banane to bazala est-ce que minu atinda ka minu ya hippodrome oyo nano ya URL na liboso o ba nila kana tanga ba ko lingi bananga ba compagnie ngai est-ce que atinda ka minu ya hippodrome alobaki pe Didi Stone fazala oya kena ko beta na nani na ya URN ezalaki na Belgique tanga baki a Amérique Didi Stone azala comme kakite Manuel muta accompagner ya ING mais poni bisu to linga tsusu ko kota makamba famille abato Didi Stone c'est la fille que Kofi a beaucoup aimé par bana muta ko si bisu za minu mais mazali ya liboso moi je vois minu yo papa olobi na biso boy po anini biso tokota mba Kofi yona répondre que muta ko si biso za minu parce que ça li vidéo
alors biso biso maman Lia. Mais à l'objet, mais il y a une diplomatie en tant que yaya, l'objet bino oyo boye c'est na yoki. Yo le bito kotate, yo bito kotate. Mais bino bo relais message na nenga bien. Pourquoi c'est mino kotisi biso? Mino pourquoi? Mais après si ba oyo bo relais message na nenga bien, pas autre, nemo so bo Kofi na loti ndoto, Didi son a koufi. Mais c'est quel message on a? On a quel couteau au moins loti ndoto? Oui, papa, moi, quoi, c'est des na foi ma bé, alinga de distonité. Ah, oui. Nangai basi na biso. Papa, yo biteke sinel ga de distonité, yo bien moto. Ah, mama na biso. Ah, basi na biso. Makambo oyo nyango wala ser nitu. Yoka mama. Mama nitu wala, mama nitu wala kombo nango ya gelinga nitu voilà nitu. Botala enterrement papa wemba. Mota conseiller Amazon ma B izalaka nitu. C'est la même nitu. Mais non la zone même parce que au moni alia ba candidato parce que azol la alandi bato ba même ba conseil ma B. Yona mo bano aussi problème maman. Oh au moni tala makamba kena ko mona nitu. Baza camarade de côté maman nitu. Nitu mais nitu il faut protéger. Ah d'accord. Non, ma soeur, ni toi n'attends Ali Azalaka bien à Kofi Olomide. Kofi Olomide a aimé la genze. Oh, ma mère ni ta aimé la genze. Non, comment non, avant qu'on pèse ba dédicace. Maintenant tant qu'on yena moye mobali na muninga ba beba ni pesa muninga no conseil maman. C'est pas grave. Papa donc yo linga ka fa na Kofi na sindi ndako moko maman li supportango. Maman, wane zali jalousie kaka maman, tala. Obi. Maman, tala, maman. Denise Yewana, moi ça tu sais que na lempela. Baboya ni, alibika ata na boy mindondo, tie avana na mboka msusu ngana vana na mboka msusu. Présent c'est que lempela autre intérêt na ya bongo na ye. Maman lui est-ce que ça une femme de caractère. Avant ba bêtise à Kofi Olomide tena Cindy. Bande mon côté. Vedi, bosa sa poubelle ya Cindy na mama li ata bino moko. Ata bino ezara bongo. Donc, maman les fois si maman bêtise à Kofi na Cindy. C'est ça en fait. Donc, poubelle ya Cindy, maman li il fallait avanda supporter en haut. Boy, mon amusala domestique. Et il y a bon matériau défendre à Kofi. Mais c'est lui qui souffre en fait. Maman li a très bien. Division est très bien. Nous devons souffrir. Et ça, Kofi. Azana Cindy n'a pas beaucoup de malheureux. Kofi est malheureux. Pauvre malheureux Virambo. Azo forcé à meilleur, à bien, tout ça. Ma benga bébé. Mazo souffrir. Moralement, physiquement. Botaka le quête à Virambo da Kondi. Botaka le quête à Virambo. Soko ati pantalon, ati ba bonbon, na ba pamplemousse te, mais Virambo za kokonda. Asa kokonda za ko beba. Tu vas ba wuske ma caste za ko beba. Mais maman dit so bi fotuna za moi si. Bon ça bozo ki bonheur ne Cindy. Bozo ki bonheur Cindy. Mais Cindy aza food, ne a baby store via Kofi, a baby store qu'est-ce Kofi, a pandi Kofi na ba na c'est tout ça serpent Cindy le cœur. Et on a vu, yaya, moi, Moussa, tout ça, Moussa, pour zoiter. Donc, on a Vani Boé, on a que Cindy, osa bien, Didistoni, limisa Cindy. Té, ce qui Didistoni a costoni papa bango, le bas Cindy a zalati. So Cindy a zalé ko simba té. Bobenga Dora, na Laura Sokoko. Na ba fani toxique à Virambo. Bastoni Virambo, il y a des distontes. Il y a des distontes. Ah, ça la soutien à papa Bango pour l'intérêt à Cindy. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? La kiss molle. Par rapport à quoi? Donc Cindy, Azan ba fani, tu vas pas passer ma billet wana. Donc la buzz d'un combat de diston. Pour qu'on fasse Lucas Didiston, il faut un événement, un spectacle, il faut un anniversaire, pour nous. Kofi wanzo to passier. Kofi oza ma bibi moko na ebité. Attends que ça laisse pas respecter, mais il va pas respecter aussi. Pour nous ça la communauté de Viram. Pourquoi tu nous tortures comme ça Viram? Pourquoi?
mono asali yo nini mwana oyo yo minu na okata live soka bapande esalamika ya 5 na moni te boyebisa ngai soka bafingi didiso mpesi na oki pasi makasi minu ona osalelo gode ozwa ide te donc yo mataka na osaka bavideo na yo bonnement otie rouge eleva mabe makasi onde ya bokasa osala video yo mpo mokili efinga mama alie na Cindy na Didiston yo vaye na yo tranquille donc cette fois-ci minu on ofinga m'accompagner na gode cette fois-ci eba ofinga Cindy eba ofinga Lia eba ofinga Didiston eba o manquer Kofi respect accompagner na gode je te jure je te promets trop c'est trop d'être au plus mal qui m'a remboursé Didiston c'est si là qui n'a au moins la bateau à ma trace ba miniature Didiston à ça paiement qui n'a Didiston mon bateau à na carrière na zo sala minu luka carrière na yo mon sa carrière na ça paiement qui na ceux qui Mariam c'est ça Mariam on a au salon Mariam bébé na ko bête ba bordi na ba mbojo ko regretter donc il dit ça dans temps ko paiement parce que Kofi a besoin de carrière ya Didiston pour accompagner carrière na ye donc il dit ça pour paiement na vie donc il dit ça droit pour respirer bébé na le roi sokoko bobé na dora famille à bateau era minu akoti singai na famille na bango nga benga ki minu akoti na famille na bango era minu sali video akoti na famille na bango na tinda ki minu akoti na famille na bango yemo minu akoti si biso na famille na bango era bike to komisa video pa mama Lia akoti si biso na famille na bango yemo minu poto vanda ki na biso awo to na matière kuna ya Kofi na papu pour l'anniversaire ya mukonzi ya mboka neti siko na tiki bato maboki mwanda muti na fandi koto yo na otaka na ba panel na otala ka ba panel ba faux compte boti na ngada photo mama ya Mino et a donné téléphone s'il vous plaît timi mama Lia timi Didi boti na ngada photo ya mama ya Mino et fanda déjà awa soka film makasi na ko finga mama Bino o lapa na sina la kiyo bisous la famille er moko minu ba mbenga oyo ba finga ka mono makasi siko mwana wana akobunga nzela akei abandi ko pratiquer ou soit bouddhisme à côté islam ou soit ake christianisme ou soit catholique orthodoxe ba marambo tout wana mwana wana akei kuna siko ba entité ya mai wana bakokata lien na ye ba ancêtre ya famille wana bakozala d'accord te na ye siko omona kisiko ke famille mobimbe komi pauvre eza na bana mosusu babotamaka na famille mpo bango nde motu basunga famille siko ntango bango bamiyebi te pouvoir oyo baza nango mais so siko na boyi na nga nalingi na nzambe siko po ani bolandanga po ani boluka matika asilisa parce que nga mpe na droit ya kozwa parole po to facilité pe live ouais mo nzambe même biso na bokoko ngai mpe na pratikaka bonzambe mais peuple na monde aza na bonzambe na ye baendi baza na mapasa nga na otiko boye te parce que nga mona vandi ana alipasa comprendre mais oui bon soki makambo ozoloba towana bamapasa oyo eza bamapasa na bandenge ebele eza bamapasa mosusu bakenda kosenga na bandako ya nganga na mai comprendre papa c'est vrai okozala na raison mais kolobaki o bana mapasa bautaka na mai ça je sais pas non vérité tala nga na confirmant oui c'est là na oloba na okoma esika wana mpo nga mpe nakata bali yango oloba ya solo nakosi na contredire yo te parce que naloba yango même awa ntango biso tozalaki bana mike tozali na basani wana bana otyela biso bofrande na kati ça c'est vrai avant na kati ya mai souvent mama biso bana okosaka botikala awa te tozoleka na bino tozonga kasi mama yebaki yango nazoloba mama yebaki yoka te eza bacroyance ya bokoko naboyi mpe bokoko te parce que là toza na bato ya yesu
tozana yo oza muta spiritualité ya bokoko na boyi te siko neti yo otolobake mwana wana soki achange eke ake kozwa peut-être banzambe mosusu famille ekoma pauvre siko neti biso na lipasa nanga tosambelaka mais famille na biso toza bapauvre te non pauvre na ndenge nini ke pauvre na ndenge nini ke oyebi dimension na dimension kokanisa te ke peut-être oke mosala otravaille bafuti na moi ou bien leki no ake mosala bafuti na moi wana eza mbongo oyo yo travaille mais eza sikoyo na mbongo oyo mapasa bamemaka na famille eza mbongo ya dimension mosusu eza mbongo ke toyeba mbongo yango eyaka ndenge nini basaki ya mbongo alokoti eza nini explike biso non ekozala bongo te bon na explike yo nano kota mapasa na koexplike sikoyo kote ya sacrifice oui. Bon, ou bien expliquer côté sacrifice na non, expliquer na côté ma passe parce que dans na elo moko fona répondre. Côté ya ma passe ezake tango mama passe pe bota côté na bino pe ba mama passe pe bota connecter mwana na yo na ligne na ye eza mai. Il faut la connecter na ba entité ya mai. Na ba bisimbi ya mai. Tango kozala connecter na ba bisimbi ya mai siko ke babisimbi ya mai po monde ya mai eza neti na cimetière eza monde mosusu na mai pe eza monde mosusu baentité oyo bazalaka wana bango nde mutu bapesaka bato bonheur yango molaka mutu mosusu aza na valise ya mbongo afungola boye ou bien malati ya mbongo afungoli boye même na bokoko na biso makambo wana ezali yango omona même na bavillage omona koko mo azoteka tumbaku ou bien ndembi mais azotangisa bana nyonso afungolisa donc ba compagnie mais atekaka mwa ndembi na tumbaku parce que bayebaki connaissance wana ya spiritualité africaine. D'accord. Bon, siko tango mwana na yo akoza connecté na mai ba esprit ya mai wana nde siko ke bakobanda kotravaille mpo na ye eloko tu yo kosenga mpo na ye ntango mpe ye mpa kokóma na sagesse ya kobanda ye moko kokende na mai kosala badon eza okokende na mai obwaki bambongo ya mabende oui makambo nyonso azoloba ya solo me neti yo so oza mwana mapasa neti yo so oza lipasa okokende na mai ozwi nef mbongo ya mabende obeti maboko 3 fois ose présente bon nazopesa exemple na bato neti moto aza lipasa ndenge yo obi oza lipasa moto akobeta maboko 3 fois otelemi na mai otelemi na mai so oza mwasi kozalaka na batango no ya baperiode te okangi suki na yo na foulard obeti maboko 3 fois 3 fois 3 fois ofixe regard na mai ose présente yo mutu boye kombo na oyo ya famille olobi kombo ya papa ya liboso pe kombo ya famille olobi kombo ya mama ya liboso pe ya famille olobi olobi siko besoin na yo olobi ke na ye awa pona sala boye pona likambo oyo yo oyeli po mutu tout ke akenda na mai na raison moko oke olobi baposa na yo na expliquer bango. Là on parle pas les choses physiques nebo kansa. Il faut ça déjà initier oyeba identité na yo. Oyeba qui est toi. Monsieur est commandé par na bandoto ndengo lotaka. Parce que neto lotaka za ba monde mususu, tu vois? Il faut siko omiyeba. À partir bandoto na yo, makamu na yo ezaka bongo OK directement ozonga te. Obi ko ozonga te. Non. Madiva nenga nazwa parole parce que nazobosa na makambo surtout na linga na loba de bébé. Na question. Bon, maman lobakas. Nenga ki na rebondir on a deux choses au papa ou sur le basiko. Je pense que tout là où il y a la spiritualité, il y a aussi le physique. Na bonzambe toza na eloko moko toba oyo nyonso te lekaka na monde réel et lekaka pe na monde spirituel. Na ko loba boy omoni na bala nyonso nde tobotamaka na kati ya bandako na bafamille
na bandako nyonso to tobotamaka nzambe atia biso baétoile oyo tobotamaka nango moto nyonso to na kati ya famille na yo na bana na yo oboti na bana na yo nyonso to oboti luka orepere mwana oyo aza na étoile makasi soki na monde éternel bamoni ke mwana wana étoile na ye eze briller makasi bazwaka yango mpo basalela yango c'est d'où vient oyo papa azoloba ke apesi catégorie moko ya bana oyo basalaka babimisaka mbongo na kati ya famille. Il n'a pas dit le mensonge. Mais nous, étant de chrétiens, quand on voit cela, alobi à solo, parce qu'on comprend que dans chaque famille, et à la Congolais, et à la Européen, bazaka na mutu moko, oyo azalaka combattu par tout le monde. Pourquoi? Parce que soki mutu wana linga bima na cage oyo bakangaki ye, akokoma lokola ennemi na bango, fo bazongisa ye na kati ya cage wana. Po mbongo bando bazwaka na nsima mutu wana elongwa te ekende te biso na baluba ezala komona baza na mwana moko peut-être aza on dirait mutu esalaka bien te mwana moko on dirait mayele koka te c'est partout aza ndumba omona mwana azosuba ntina kimukolo ezalaka maintenant quand tokomprendre sango te ke eza bakoko bato apia mwana na te mwana na abotamaka na étoile na ye eze briller. Siko yo étant maman, tant que vous repérez que moi na yo abotami na étoile na eze briller, c'est l'enfant à protéger à tout prix. Déjà dans la prière. C'est l'enfant à protéger à tout prix. Ndati na famille na nga bakangam na botama na étoile wana. Par où je suis passé, bon so na bina beta liso bo fongola mnolobi ha, yango na ebi spiritualité makasi. Yango na ebi eloko babengi spiritualité makasi. Ba famille nyonso tu ezalaka na ba kodia na bango eza na ba nini na bango lukana nu oyeba nini oyo famille na yo bazo utiliser comme totem. Soko yebi totem a famille na yo te et que ezala passe pour avancer. Nga na yebi que totem a famille na nga ezali tout ce qui est na mai banyoka ba nini surtout ba côté ba serpent ba sorte mingi ya ba serpent. Soko yebi yango sikoyo banda siko kotala ta na bana na bandoto ya bana na ya mike bakozala kombati mingi omona atato soki bozo prier omona mwana biso abi mama ematisa nani tante na osenga na oke koloba zela pardon bébé zela ko to dikelo penda tamula ibozwi ata 30 minutes na papa nga na kanga na mama pardon omoni que continue à monter et que ça là que mwana wana des fois bon wanda mwana na bela mingi na kata famille des fois bon mwana ke mwana wana azana na ba problème ebele na kata famille incompréhension et puis tant mwana na koluka siko ayeba nzambe c'est là où totem wana ke balukela ye parce que ezali code ya famille te mutu azokota mbongo ezali étoile ya mwana na mutu azo utiliser na famille wana mobimba voilà étoile na ye mutu bazo utiliser na famille mobimba ye mutu aza mbongo azokota mbongo na famille wana mobimba po kobungisa nga fille de mama na kangaki micro mpo naza na mambo mwana espèce mais papa poni ozosupporte ngai te nasali yo nini papa bigi na ngai papa na makambo na yo lodi oye koéclairci nga na makambo ebele papa bigi sikotala moke yo ozomonana neti ozozala contre nga mais à la même temps ozolobaka makambo nga na lobaki nga na kiti natika papa kasa lobama à la même temps ozolobaka makambo nga na lobaki namoni lokola na otomala ozoloba papa ndimi andimi yango apesa exemple nesi na famille yango siko nazopesa exemple papa nanga naza contre yo te naza contre yo te est-ce que olanda maloba nanga bien mama lobano kaka naza contre yo te papa bon nga nakangi nanga micro ou bien madibo nakita natika papa azala l'aise mpo namoni nga na otia mal à l'aise bon kangaka micro topesa mama na biso la gizo mama la gizo topesa maloba epa moni neti mama nani mpe ki auti koloba awa tele papa pa uti koloba mambo ya bamai oui nalala na lota baomemi ngai ti na place ya mai nyama wana abimi na mai ezalaki mbisa monene abimi na mai aye bainvoke toyaki sikona lokola bazalaki lokola bapaster me baza bapaster te babandi bainvoke abimiseli biso mbongo apesi biso mbongo wana bapesi yango nga
surtout bandisco kokende na kokende bato nso bato nyonso bazalaki na mama bazalaki liboso ngani na nsima me ngani munasimbeli bango mbongo ocomprendre Oui, wana oui. se retrouvaki na internat oyo toponga na wuta internat ya mbanza boma na bakongo ezalaki na place kuna siko ntango aye koloba likambo oyo nde siko naye mpe kocomprendre lisusu le pourquoi bazobundisanga na yo échappé bango quoi yango papa oui siko oui mais comme côté azali mbongo vraiment nalobi mpe mbongo ezodiminue mpe na famille omoni siko bopesi nga raison siko omoni tena likambo moko yango nakoloba na papa na mama madame s'il vous plaît madame s'il vous plaît yo olingi nga naloba te ndenge papa bige yango makambo tata beki abandi oloba mpo na famille na bango parce que ye mpe aza motu wana ye mpe abima omoni te ye moko alobi nini ke banda ntango aboyi makambo wana meme mbongo na famille edumina mais papa bigi nga nduku napesi exemple wana pourquoi ozolinga to koyoka ngai te alors ke napesaki yo foti te omoni nde nayo comprendre sikoyo na juste vraiment sikoyo révélation claire parce que kaka lobi ana nde kolotaki ya bano bangaki baopesanga révélation claire pourquoi na yo omona ngo sikoyo omona wana live kaka omoni sikoyo omoni yango monaka même baarabe kindoki ya baarabe mpe ezalaka oui même nioka oyebi nioka mpo avivre azala protégé na zamba il faut mai aaccepta kaka ke venin na ye yango nde moto ekoprotege ye yango nde moto eza makasi na ye yango mpe mutu soki alinga bomela yango mutu yango nde akoutilize biso baafricain tozokoka te koaccepte oyo toza nango na oyo mpe batikela biso mais soki soki oponino nzambe apona yo ye motema na soki eloko problème yango wana bazolinga basete biso oyo batikela biso epai ya papa problème yango wana nde tozala yaya mama kanga na micro papa big likambo ezawa ifo ndima neti mama bamapasa natie tembe te oyebuka natie tembe te navandi kimia parceke nga nabima kuna yango na biso nayokana na mai te ngai so naki na mai nasantaka toujours énergie so nakoti na mai ocomprendre papa neti bato mosusu bakotaka na mai basokola moi je sens toujours bobendaka makolo raison pour laquelle nakenda kosokola na bebale te mpo na miyebi na priaka ocomprendre yango na comprendre esika yo olobeli natali mpe ke na bumwana ndenge bamama banda kosaka mpo na bana mapasa c'est vrai tema na ya lipasa nga mai ata mai nyonso bomona mai ebale ata piscine avant nakota piscine efo nasaka papa big kaka na piscine ozomona na piscine ifo nasaka so nasake te modele na kose noye na mai wana bokobenga bato babengi mpe bapompier na kufi na mai mais sika na kufeli be sika na se noye mundela oyo bame c'est impossible mokolo oui nayebi ke bato ebele baotya doute yango nayebi bato bana monde ya spiritualité baocomprendre bao bana monde ya spiritualité te bomona lokola mamoto oloba eza théâtre c'est ça toza papa big oyo tooloba aza nganga omoni eza na bato mpe baza oyo biso nyonso touti me mindele bana makambo na bango mindele mpe bana bekila na bango oyo bomonaka mais oui baza na bekila na bafamille eza mindele te ke oyo ozomona ke oyo basubaka na balabala meli masanga ebele alali na balabala non un vrai européen pena oyo aza pena vrai européen akozala te bato bamarke wana akozala rose christian akozala mutu ya primacuria akozala mutu ya shekina akozala mutu ya franc-maçon akozala bato mutu ya baplace wana jamais okomoneke eplace ke mutu moko boye azomela bacanete ya babiere alali na balabala jamais akozala initié ayebi donc ndenge ya kopréserve énergie na ye même mpona kobima na mwasi obimaka na mwasi nyonso kaka te
makambo mpe akosala même mpe kobima na balabala okozapela bata mosusu akobima te avandi kaka chambre na temple na ye oyebi oui mwana ya mapasa mwana ya mapasa sikoyo soki oza na ye soki aza connecté te na mai ye nde moto aye na bonheur na famille kaka ye mpe moto akobambisa famille na se soki ye moko azoyeba te oyo ye aza sikoyo soki olingi mobali aza moto abagwa neti nga nakobendo mpe baplan nakobendo pena makambo tu pena yo pena spirituellement otikali nena pose question nala moto mo alobi na nga abi Sandrine poni mobali no azoutilize yo te eloba yango bakinoa osumba mais oui yango kasi yango